kaka ndenge toyaka vraiment to bandina nous na ba joyeux Noël, vraiment ba joyeux Noël na ba oyo nyonso balingaka biso. Merry Christmas na ba oyo balobaka anglais et puis oyo balobaka danois guyul to lingi bino vraiment mingi ba oyo biso lelo na mukolo ya Noël penza ba mususu ba uti ba église bandiko na biso catholique ya protestant pe ba lelo ba fetaka Noël vraiment ezali esengo vraiment makasi ba mbote bisika biso bikozwa bino ba oyo balingaka biso de catholique bino respect lo sako mingi na ba chef coutumier na biso et puis boboto bondiko na bandiko na biso ya catholique yenge na bundu ya Congo na église en PV ya Longo vraiment to bosanité ba pasteur na biso na ba prophète na biso vraiment ba shalom ebele bisika bizwi bino ba mama ba tata bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sous le baoba boza vraiment devant moi na musala na bino oyo kaka lingaka bino oya yaka toujours koya ko solola na bino simple de kana ifsaka bino la danoise vraiment lelo toza na mopepe ya sika na sous le baoba number 1 la danoise bo s'abonner à ebele ka ndenge bozo s'abonner bo partager ba vidéo vraiment bozo soutenir site oyo eye nango kala mingi te ya kala ekofungwa malango mais ezo okende vraiment malamu il faut to applaudir to yebisa pe bino ke non site oyo ezo kende bien retour moko ya malamu mingi topesi lisusu kaka ndenge tolingaka bandeko na biso bango lelo bafetaka na bango fete ya Noël te mais biso toyikoki kobosa na bango te basalam ebele bandeko na biso ya ba musulman bisika bizwi bino lelo kande na yebisi bino toye na biso kosolola toye kosolola na biso na ye quand même na répondre muke na ba réaction ya bato ebele bakomelaki ngai na sujet ya Christian bon bo excusez vraiment na vidéo na bengaki mingi Alain na ebité bon tellement nazalaka mingi fan ya Alain moko boy pas un musicien yango nde bande ko yanga na moi confusion mais lelo penza eza Christian Petit na mwana oyo ngana koloba mira azali lokwa mwana ngana boti azali lo ngana azali lokwa mama leki na ye na kopi kozala mama kulutu na ye vraiment bango mibale ndeka na yebisaka bino ngana azali mama leki ya batu nyonso. Donc dès naza boye jamais na koyi kokote la Christian jamais na koyi kokote la mira ngai na yaka na zana kati kati eloko esalaka pasi pona bato ebele ba comprendre ka bazo ko comprendre idéologie ya sous les baobate to ye pona to la busa conscience to yete pona to kote la mutu parce que mira leli to kote la ye ou bien parce que Christian leli to kote la ye non to yaka to décortiquer likambwana to lobeli yango to décortiquer yango to lobisi yango de l'intérieur vers extérieur to tali vraiment na kati nango eloko nini ezali to lobi bon to kolobe a point wana et puis to sujet na biso lelo nde na bino mloka to na biso ko solola to ko solola penza mingi na likambo etali makamba baki oyo batu bazali koko enregistraka batu na ba vidéo soki muta bengi yo bozo solola abandi ko enregistrer yo en tout cas ba mama batata bandeko eloko wana ezo sala esengote yango wana to lobaki to ya to solola ngo vraiment na période oyo ya Noël pona na 2019 to mekana nukoya na mupepe ya sika na makambo ya sika oyo kosunga communauté na biso bande konanga kande na isibino to banana na likambo ya mira na Christian vraiment bon ba na problème on attend na solo la kiango ebele pe en tout cas ebele penza baza d'accord nangai muke baza na bango d'accord nangai te mais tellement baza ya kosilika ba tombo ki penza omoni yawe sala ke na ya na expliquer bango et puis eza mawa mingi na bandeko na biso bozali trop sentimental sentiment de ko boma congolais bolimbisa ngai na kolobela bino poleli sentiment eleki biso kimotema ya mawa eleki biso mutakosa lo likamwa mabe mutakosa makamwa mabe mais tellement kaka parce que mutana akufeli mama ou bien akufeli papa ou bien akufeli mwana mbala moko mawa wana ekosala ke bobosani mabe na ye même mutaza mutu mabe
akufi kaka lelo ye boye botika kaka asa kufi na ye boye bozolobelaka mabe na ye likambo nini yango esilaka te te bandeko na nga soki likambo mutu wana ata akufi azosala mabe il faut koloba mabe wana kodénonce yango mpona ke bato asima baya kosalela mabe wana te eza te papa na ye parce que papa na ye akufi lokwa papa nazaki directeur place moko boye ale bolobi eza mawe to remplacer ka mwana entre temps mwana za compétent te atanga te bozwi kaka botie wana pona bolobi nini mawa bandeko nanga to longola na motema wana bosenga nzambe alongola biso ba congolais motema wana ya mawa motema wana ya mawa mboka na biso toteki yango motema wana ya mawa kaka mutu nyonso koya na mboka na biso aza na ye kaka bienvenu azwa na ye mabele na ye asomba na ye passeport congolais asala nyonso kosala kaka ki motema ya mawa botika ye aza na ye soudanais oyo azalaka na ye libanais oyo azalaka na ye boye boyoka kaka mawa aza na ye ganaye te botika ye kaka donc baboma na bango congolais basala na bango mabe na mboka na biso toboma na entre biso mais toyoka kaka mawa te bandeko nanga sous le baoba to abongo te la danoise et ça ne passe pas tellement ngai naza contre mira te mira wana azana na yesi bino ngala mama leki na mama leki ya batu nyonso na mama leki na ye nazali pe naza capable pe na kosala yango na kotidela ye pe mbongo na kosunga pe ye mais nakoki jamais koberse mabe ya mira ko berse irresponsabilité na ye ko berse to benga pe eloko na terme nango buzoba na ye jamais to ko berse ngo te po soki to berse ngo bana na biso nyonso oyo bazomona nde tozo berse mira bakoyela biso même situation toko koma sikoyo to komi na situation moko boye ba mama 50 ba mama 100 ba jeune mama ba yena ba bébé mibali ba irresponsable ba yeli biso to koma ko to soigner ba ondeni lelo yozo tia munoko olobi la danoise osololi bien te pona mira yoko zwa bébé ya mira oko supporter tia ko koma na université oko sala moté yango wana eza mawa soko bomoni mutu a lancé vidéo silisa idée ya vidéo wana avocha commentaire yoka alobi nini pona mira et puis alobi nini pona Christian bato ebele bayoki kaka première partie nde na lobeli mira bangola tellement bayebi kokoma babandi kokoma la danoise ntango ngai na kokomela ye na bimama na expliquer boye boye est-ce que aussi ça qui vidéo bandela vidéo otela danoise na sisa ki yango te zela tango na kozwa ta na kosilisa vidéo excusez nga penza nde na répondre ki yo mbangu mbangu bandeko na ngai siko zokoma po nini osilisi vidéo te oyebi te na suka balobi nini na koyebi kobanda na vidéo na gangeli mira parce que na mama leki na suka na pesi conseil ya bien na suka na berse na yambi ye na pesi kende liboso yo koyoka kaka nde bazo gangela ye donc mwana so azosala bêtise mira oyo asali wana bandeko nanga bolibisanga asalaki ba bêtise parce que mwana soki asali eloko mbala liboso même ata ngai ata na chaîne na nga oyo bakangi ngai mona pesa bino exemple ya nga moko la danoise chaîne oyo bauti kokanga eza mbala liboso bakanga ngai ke nasali likamwa mabe oyo ke na lobaki lisolo ya mutu sans permission babiloko moka ndenge wana balobi na ngai lokola eza mbala liboso tolimbisi yo tokangi yango ka 3 mois topesi yo punition ya 3 mois mais tokozongisa mais soki toyo tokangi yo lisusu tokokanga yango libela bomoi nde bapesi nga avertissement mpona eza mbala liboso mira mpe eloko biso na sule baoba toyaki toya kobende matoi tolobi nini mira abota deja mwana liboso pe papa wana aza irresponsable mwana wana atikali epa mama na ye donc avant zwa zemi epai ya escroc bozoloba irresponsable ya Christian il fallait ayebake nazali ana mwana na bota ye basundola ye donc nga mutu nasalaka nyonso na mokio nazwaka natindelaka mwana nga na Lubumbashi siloso nakomi na deuxième mwana nosala ndenge nini non bino bomonaka parce que mira leli leli mais akakolela kaka c'est normal alela parce que ayebi ke aza na mukumba eza na charge akolela c'est normal siko kolela na esani topesa ye conseil te non wana bozoko boza vraiment
kobebisa communauté yango wana bozomona mboka na biso ezo avancer te moto akosala mabe ayibi abomi batu aye aleli atubeli asali repentance voilà totika ye ale tolimbisa ye bongo bafoti nini nyonso toke biso so tobandosala biso mabe tolienda toye toleli na biso. Donc ça va rien changer dans les pays, ça va rien changer dans la mentalité à Batou et qu'on a toujours qu'à un problème. Il y a déjà à la danoise au bébé tu parles trop pour la mira, t'as la solo ba mingi mingi, aux amours ma bé, aux amours si ma bé, on ingi mira te ngana lingi mira lem suko le cabino. Ngana zana souci que mira a gagné vie, a beaucoup la mona naza bébé naza bébé mo kitoko. Bébé on a éducation ya bien, mira a responsabilité na yé. Kosunga bande ko na Congo to kosunga bango parce que basolo ba théâtre futaka combien tant yo ebi que ozo sa mbongo eza na possibilité yo botate ko botate ko yel ko tia mutu na mokilité a souffrir na Chine tant ba monde que population le ke belé moi ko lesa batute baloba na mutu mo bota mwana moko c'était pas pour rien yo biso ko moni que okokate bota mibale bien bota moko bien tika mais ko bota te lobe banda ko senga parce que mbongo yo so senga batu oyebite baso pese longo na ndengeni batu balobi te batata ba pese mbongo mabe azala ba pasteur ba osambelela e problème ezate azwa ba sambelela e biso pe toza ngai vraiment na za d'accord ba aider mais azala mayele na mbongo baso aider à ça les locaux moko boy soit à monter moi entreprise na yemoka mukie azoteka moi babiloko abando keneta moi ko voyage attention na Congo Brazzaville azoteka azo mélanger na moi théâtre pona nini ayeba ko bana nae bazala bien lelo ti libela bino bolobino Christian faut la responsable oui mutata nyoso atie moi 6e il faut la responsable bon ce qu'on responsable on boko melisa ya boko melisa et le quoi les arabes bota mranango ce qui y est pour papa na yazaka dam sou irresponsable ce qui est responsabilité ngo eza ba lokela bango na famille to yebite parce que bande ko na ye bazo mona ngo te ki yaza irresponsable bazo ko kotela ndeko na bango babike ndeko na bango zo sala nyoso akoyi ko sala siko biso batasule babam toko melisa Christian te biso to lebele pe Christian ke o sala ki mabe il fallait tika mwana batu ye ko luka uti lubumbashi ye na ye yo bozo luka vi na yo na ndenge na yo ozali na mwasi moko boy na poto azo supporter pona yo pe o luka vi no pourquoi ke ko bepsa vi ya mwana batanga azo luka tika ye tant so akokutana na ye na mwa ministre na ye ou bien akutana na ye na mwa mutu na ye mo boy mo étudiant mo boy assisi classe moi avocat na ye a tongi vi na ye to pese ye pe Christian ba conseil bino bo moni ba conseil Christian te bino souci na bino bo mona kaka mira non kolela et cause appelle balarme crocodile et cause appelle scénario et cause appelle nyos et cause mais biso to otala wana te biso to otala ke auto na conclure na makamba mira ozwa ki déjà coup wana ce qu'on appelle ça na conseil oya lingi akozwa zui oya lingi kobeta biso to bana sule baoba ezalo kwa sili koti olingo sauter na biso olingi note ofanzi na yo oyo akozwango azui oyo alingi na ete atiki soki yo mwasi aussi ozwaki kuna mobali ya liboso avant obota na mobali mosusu il faut yo moko lobaki non mibali déjà bakimaka na bango responsabilité lokwa nasi nazwaki nanga problème na mobali ya liboso omitalo lobi naza na mbongo na nga na osala na ngai naza na boyi na nga nakobokola mwana na nga ata papa nga kimi na ye me nga na posa na bota bana nga mibale misato ozwi zemi no problème eza te mais soko omoni kokokoka te il faut ozela nanu mobali wana aya asali ata signe na famille na bino abali yo wana ta moso oboti bato bakoki ko comprendre yo te abalaki yo c'est normal mobali akimi bato bakoki ta moso ko pesa sous chance mais oyo ke mobali abali yo te mobali abota partout mobali atie kutu zemi avandaka na yo esika moko te ayaka na kutu kotala yo te ale yo mobali wana ozo compter na ye kaka eza vraiment pasi ba mama batata bandeko bana na ngai ba nièce ba neveu ba cousin ba cousine bandeko na ngai nyos o balinga sule baoba bosa l'effort ya koyeba sens ya responsabilité ezate kolela nde epesaka mawa te biso kolela na sule baoba esalaka biso eloko te biso totalaka nde likambo ezoleka ndenge ni
Maman batata bandeko ba oya biso vraiment boss abonné ebele ya na chaîne oya sika na mpepe ya sika sous le baoba number 1 la danoise binomo boye bitoza na se ya sous le baoba moi vert na yo ya vert rouge vert blanc talaka toza na période de fête pona nini moi koka na yo toche whisky muke lelo nga nazomela botala na omela belaise nga vraiment nazaka na nga hypocrite te na olangwa na ngai te na chepe ba glaçon na nga na kati en tout cas skol tomela muke pona tokitisa ba tension ya makambo ya mira po tokota na makambo etali ba telefone et osala bien makasi bandeko na ngai na ye tosolola na biso kande na lobaka na ya kaka liboso na bino tosolola esalaka bien vraiment eza pasi bandeko na nga vraiment eza pasi mais na histoire mobo ya muke yelinga ya na makambo oyo eza lokola similaire na ya mira ya mwana biso mobo pe bapesaki ezemia mais wana eza pa lisolo mobimba to beta ngata sima tokota kana makambo etali makambo ba telefone ya kisongi patati patala patata tolobana bandeko na ngai vraiment eyemba nango musicien moko soyons sérieux tozala penza sérieux tozala sérieuse biso ba mama batata bandeko tolingana ba congolais o makambo nini tokoma osala makambo tokoma osala mikolo eza esengo te eza bien te en tout cas ngai na téléphone na ngai option wana na otika la kotia na ngango te po na lingi yango te nazali contre soki na ye lelo nazali contre option wana ya kotia apps wana ya ko enregistrer ka batu soki mutu abengi yo o badi ko enregistrer ye eza malamu te ba mama batata bandeko eza kitoko te ezo sala bien te komi ko bangisa même ngala danos dans komi na ko banga ko benga mutu ko solola amso kopé ko benga nongai na pesa op na olamso lingozo ata conseil au moins lamso na so banga ko sona boy ko yamba parce que lamso ko enregistrer nga na libanda ya émission na zape mutu lokola mutu nyonso na ko yebe ko déborder tamso na likamo boy wa ale yo o lancer na net eza kitoko te eza bien te pile bosi bomona wapi mutu biso tout biso ba congolais mutu ka benga yo lokola ngade na zaboyinga na bokola na nga bambisi na kacha ndako kaza na aquarium na yaka boy na banda na benga yo na yebiso kete bambisi na nga baza na santé malamu baza bien na bute ko tshela bango biloko kutu na changer ki mai na bango na bandika ko betelo masolo bambisi ke data na somba ka bango eza pasi ou bien na betelo lisolo ba mbwa ou bien lisolo ba nzete ou bien lisolo ba fololo na nga ba plante eza pasi to beta ka masolo batu yango la pe kam te pesa biso exemple yango ka nde pesa biso ke emso mutu mobo asala ki faute okoloba atala moninga na asala ki mabe omoni yo kolanda nzela wana te boye na boye yo landa boye ale yo obani ko enregistrer oki ko yebisa mutu wala ba pesa ki exemple pa na yo pala msu esunga yo tala bazotonga yo tala bande koloba boye tala ba audio yango yo bozi bo publier yango bande konanga eza kitoko te bolongola na option wana eza pe na tina moko te mutu koyiko ya bengi alobi tantinga aza problème na mobile na nga na ndaku nazoyeba te comment je vais m'en sortir sunganga mutu wana ozoloba no enregistrer mukolo ka ya lobi le msubo bebani molika muke obimisa ngo na ba réseau obi otindeli yango mobali na ye obi otindeli yango famille na ye botala ndenga finga ndeko na bino mobali botala boy bandeko nga ezabite est-ce que ba yebisi bilo ba téléphone ba apps ebimi eza pona ebemela biso ba problème ou bien pona esala bisoni soki ozokoka biloko wana te longola neti ngai boye na tiango te na telefone nanga malgré nasalaka baémission bato babenga nga basi mpe bayisanga babia yo ozalaka nango te enregistre ngai nde na oloba olekisa nga bi te yo moko osala audio osali audio na yo ya yo moko otindeli nga na whatsapp ngai nde na lance me ngai na banda koenregistraka bato makambo nyonso bozoloba ngai na kotika kosala yango te mpo yango na kobetela mpe sete lelo eza mabe bandeko nanga to change eza malamu te parce que mutu tokoboma bato ebele na souci bato ebele bakoyeba su te bakose confie epa nani bakosala
confiance epai ya nani bato ataza na problème azoyeba te nabeta lisolo na nga epai ya nani oyo apesa ngai ata ne fils que moi conseil bandeko baconseil ka nde topesaka boye baconseil ka nde moto abengi yo oilobi na ye oexplike kaka mama kitisa motema sala boye moto akoloba no même pendant 25 minutes mais yo opesi ka conseil moko moke ya 3 minutes ebongisi vi na ye vi ebongi mpe moto alingaka kufa lelo akufi lisu te tamso alingaka mela poison azangi na poison se suicider nyonso to wana atiki yango parce que conseil yo opesi ye et puis ozwi ta ya koyoka ye ase vraiment abimisa nyonso vraiment ase défouler na makambo nyonso oyo eza yango na kati ya motema yo opesi ye ntango wana entre temps yo ozokamata ozoenregistre yango mpo na lobi osala nango ni surtout yo moto otala ngai osalaka yango mingi yo tika eza malamu te yoka moninga kamata makambo ya moninga kende kobwaka ngo nde tobwaka bamatiti basalite na poubelle bato bayaka kolokota bapoubelle balokoti yango bakende yango histoire esili oswana na mutu wana problème eza te swana na ye na likambo oyo boswani sikoyo eza na likambo te yaki kose confie na yo ayebisa yo osolola na ye bandeko na ngai eza kitoko te ezosala mpenza kitoko te ememi baproblème ebele na mokili eza bien te totika caractère oyo et puis biso batosaka baémission surtout biso moto obandi makambo oyo koya moto akopesa kaka okoenregistre ye oyoki baaudio kote oyo bolukelanga baaudio motu boye ntango tozobimisa yango na média nde pasi toye sikoyo kolambusa conscience ya bato nzoka nde baenregistraka nzoka nde basalaka boye mpo na ngai lobilobi nabebisa vie ya moto aboye mpo na ngai lobilobi nabebisa libala ya tel il faut naenregistre ye fo nasala ndeko na biso wana je nabenga ye natune baquestion boye bandeko eza mabe makasi et puis bato mosusu komona obengi ye boye azwa enregistre yo te mais abengi troisième personne yo yebi te aza na batelefone mibale yo ozosolola na ye yafungoli telefone mosusu abi yo kaka na telefone na koto oyo kokosola te koloba ite bubie tiango na muntu wana bloke place wana yo ata ozoganga kuna moto akoyoka te yo kaka yoka ye ndenge azoloba yoka yo moko yoka nyonso wana mpo noganye ni ndeko mwasi ou bien ndeko mobali vraiment ozomona te ke eza kaka kobema badivision baconflit bamal à l'aise bamakambo ya bien te na kati ya mboka na biso soki biso na biso tolingani te bino bokanisi moto ya libanda oya olinga yo koleka yo moko ndeko na yo congolais moto ya libanda olinga biso te yango tozokende na fin de l'année tolobaka kaka bafin de l'année yango mpe eyaka nango mpe kaka ya 2019 mpe ekoya nango kaka mais tochange chaque année bambula ezobakisama na bavi na biso tolinga mpe tosameliore tokomaka mpe bien tozalaka mpe ata kutu bayebaka yoke mutu moko ya mabe bamona mpe mokili mpe bato bachangeaka mwana mwasi wana azalaka mabe mpenza soki abandi kofinga yo atala te mais achangea lelo mpenza akoma mutu mosusu esalaka bien bandeoka nde na biso bino toye na biso kaka kosolola toye na biso kaka kosolola vraiment eza bapériode ya fête en tout cas moi tina yo ekosala bien boza na se ya sous les baoba oyo akoti sikoyo olamusa kotala nga na katikati wana ezali la danoise oyo ayaka kaka mpona kolamusa bino baconscience tozolamusa baconscience na sujet oyo ya koenregistraka bato ou bien kobenga troisième personne quatrième personne oyo atangamaki te azala na lisolo wana mais yo lokolo okoma na deux téléphones otie telefone musu main libre kote kuna bayokaka mutu wana yokaka ou bien obengi bato lobi boya koyoka ngai nazobenga ye tanga banda koexplike bino moko boyoka na matoi na bino bandeko nanga nyonso wana mpona oluka nini na bani nanga koshite vraiment ezaki yango parce que nalingi nango betela yango seti totika caractère wana mondinga soko abengi yo ayepa na yo yebake yo za poubelle micheke aye kobwaka basalite epai na yo bosoto na ye aye kobwaka ngo epai na yo biloko baye babwaki na poubelle yo koyi kozwa ngo te olia yango ozwa biloko moninga aye kobwaka na poubelle ozwa yango alokomi mutu aliboma obana kokabakaba ngo epai ya bato na bino mutu bazwa kokabelo bosoto ya moninga boya loba te wana eza busalite na ye apesaki yo bogarde busalite ngai pe na koma koboya oyeli ngai busoto ya moninga oyo ayebisaki yo te na biso te wana ya busoto na ye
ngai na koza mutali boma te na lia busoto o ya pesa ki o abwaki na poubelle pona a considérer le quoi poubelle aya ko bwaki le busoto yo zo busoto wana badi ko lia o badi ko kabela batu te nga na kozwana ngate bolia ngo entre bino wana bogomona bakambo ebele kozala bien et puis tozana ba secret mutu na mso abengi yo secret penza kana mona ba secret mso boko bimisa na ba net stratégie moko boye pona ko bima neti na sous développement ou bien ko bima boye boba mutu abeti yango o mona mutu wana enregistre yango atiena ngo na net ba nyoso si ba yebi na bango ke balingi ba kotela biso na côté sud donc ba ke na sud ba renforcer ba policier ou bien mutu boko yebi ke na 14h nde balobi bazo kanelanga na obima te secret za lisuté beaucoup mi donc ko sala makambu kaka bozo mi yebate ke nzoka bozo mi bebisa bino moko pona nini ba réseaux sociaux tozo yeba ko salela ngo te biso so tozo eloko nyoso peuple congolais so azo eloko nyoso il faut ngaka bebisa ngo jamais même ngo ndenge moko ya bien il faut kaka soit a bebisi parce que to bebisi ba réseaux sociaux to bebisi apps wana ya ko enregistrer ba sana ko tamso enregistrer likamwa bien emsu lelo papa na mina linga kufa linga tika maloba abibana na ngala lingina kufa boyala bo enregistrer papa na bino botala boye biloko na tikeli bino boye mbongo msusu na bombaka na kundaka na mbongo msusu na jardin bo enregistrer ta bandika papa mino ba roya baliba boto na bino ba yoki mungo papa na bino ndenga lobaki wana eza na sasa malamu mais oya biso ba congolais te mutaye ko sengo conseil o enregistrer bozo solo la boye toza batu mundo ko beta libaku te emsu kongo mutu moko etangamaki yo bandi ko enregistrer lobi yo wana moni bato wana bazala bango bien mutu isele mute ba passe kasa benga ki awate atongi ye tala lelo nde baza malamu azela na otindele audio mutu abenga ki ndenga tongaki po asuko oli o diviser bango poani tanga banda ko tonge pa na yo poni opekisa ki ete poni opesa ki conseil te ate wana za perio ko tonga yete tika kaka poni yo enregistrer pono tindela moninga bande konanga eza pasi pe mawa makambo ndenge tozo sala eto batebele bakobanda ko bomana parce que mutu muso ko tila moninga poison alobi otonga kinga yozo kanza zo seka mais akangi ngona motema bozo ba batu bazo kufa ba mort subite ba poison banini o ba chelie poison mais troisième personne dazalaki o nda bebisaki o nda yaki na songi nde place et puis conséquence via moninga beba nyoso wana tozo yebango te to ya liboso na bino to loba o to loba te to sa ko loba mingi to ko loba ka mingi ba mama batata bandeko bocha peka ba commentaire na bino ke nazo loba mingi na ko loba ka mingi pe ko loba mingi ezaka ka ko bakisama ba mama batata bandeko na lingi bino mingi ba sujet na yelaki bino yango wana vraiment nzamba lola amona bino abatela bino batela bino bisika bino so bozali ba oyo nyoso ba s'abonner ba merci vraiment belé yo muto zotala nga nano s'abonner te koza na doute s'abonner même partager idée na yo sous le baobé zali comment commentaire que la danoise ngala lingi na solana yo na kopeso numéro pourquoi pas na kopesa yo en tout cas ba mama batata bandeko na biso bozala malamu botikala malamu wana ezali la danoise oyo kaka asepelaka na bino vraiment botikala malamu ba joyeux Noël lisusu esika bizwi bino boboto bondeko na kati ya mabota na bino wana mama leki na bino simple la danoise ba love check.